Moni liko panando ke sika ememi bino. Bandeko ba mesala likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen. Na inyo saka so epa. Boutique la chef du Yeli aza décidé quoi décider. Lelo fachi azimboka oyo. Azosa musala musala remettre tout en ordre. Attaque no ko boyingai ngande mutu na ko polo ba boya sima. Mais bolimo ya Congo et les gars liboso ya bolimo na biso personnel. Mutu na mtosala solo ba compétence na ye pour que vous liboso. Merci beaucoup, amis téléspectateurs habitués à FM Télévision. Topé Sibino Mboti Mingi, Boza Ibele, Rolanda Bisso, partout dans le monde. Bozo Landa Bisso na Kipushi, Bozo Landa Bisso na Congo central. Nous sommes en direct de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, capitale Yeko, le Congo démocratique. Masolo ya Congo, c'est votre mission. Émission et prédilection, tu verras à Ouattara Ressola. Masolo ya peuple congolais, parce que FM Télévision, ils allient Molobeli ya peuple congolais, porte-parole ya population congolaise, Yeko, le Congo démocratique, mesdames et messieurs. Spécialement Solo ya Congo, vous avez un peu de partout, la Masolo Italie, Joyeux Noël, la sociale à Congolais, parce que Babo c'est belé, je pense que le journal les allait déclarer sur mes pays, pour Fanny Nabanda, Kunabino, Pona Kolanda Biso. J'aimerais que tu participes vraiment. Ma casse une émission, le Londres Bossala, appel Nabino, intervention, SMS Nabino Bossala Biso. Vraiment quelque chose de bon, mesdames et messieurs. Allez vraiment Masolo, il y a Congo très spécial, te lobby, pour le 25 décembre 2021, mon Congo, le Bana est belé, Bosa en famille, parents est belé, Bosa Kota la Biso, je salue en passant la coordination Mobimba FM Télévision, je salue nos invités Kota la Biso lelo, mesdames et messieurs, na bombeli binona nous moko ya mo bien ami na biso ya moko moi lelo, mais nous allons échanger avec le médecin Babale Kota la Biso. Vous connaissez que c'est une journée très spéciale, nous allons célébrer Noël pour la religion mususu basusu ezali nango non événement ezali date le la date nyoso, mais tous ali bongo na docteur Roger Ekwalanga ou Kota la Biso na moi message alinga lancer ba veut le meilleur na ye na population Mobimba Eko le Congo démocratique. Tous allez pena mona mboka Brino à Lio ou azali bongo pe médecin ba Kota la Biso vraiment na FM Télévision bazali na moi message na bango ya bave yo pozota la Biso en tout cas ko hésiter au participer na retransmission direct ou spécialement solo ya Congo. Docteur Roger Mbote nayo Mbote ndeko na ngai journaliste na tondi botondi na ndenge opesi ngai opportunité oyo ya ko me présenter na émission nayo. Très bien. Et na ye awa pour lancer meilleurs vœux, joyeux Noël na mokonzi mboka. Très bien. Pour le lot moi qui me côté na mboka au balobabi à tout seigneur tout honneur na pesier meilleurs vœux. Ya Noël pe na nouvel an ye na libotane mobimba na PCP meilleurs vœux na peuple congolais pour tous bon moko na pesi meilleurs vœux na libota nanga famille Ekwalanga mwasi nanga na bana nanga elongo na pesi meilleurs vœux na baninga nanga nyoso oyo to salaka na bango musalo ya munganga. Très bien. Nzambe oyo apesa biso pema apesa bango pema pour baeba ko franchir 2021 pour bakota na 2022 et que l'année nouvelle ezala pona biso année moko ya kimia, année moko ya prospérité, année moko ya longévité. Mboka na biso Congo oyo biso nyoso tolingi susi na biso ezali ke mboka oyo kende eboso. Nzambe apambola président na biso ya mboka na ba initiative waza nango pona mboka na biso pour 2022 ezala pona biso année moko ya succès, ezala année moko ya clarification. Peuple congolais mona ke toti musika toza moi pas toza na pasi siko tokomo mona bout du tunnel. Donc Nzamba pambola président na biso et surtout na pesi botondi na mokolo fondation Oyo. À l'occurrence le maître Cléophas Billy Maloua na fondation nae na moni ki azana ba initiative moko ki toko ceux qui bato nyonso bazaka na initiative ya mboka ya ndenge boyo ya ndenge boyo na kanisi toko envier susu bato mususu te toko envier susu mikolo mususu te parce que ça sent que non azali vraiment congolais à solo azali na initiative vraiment qui toko
Coup de chapeau. Coup de chapeau et lobby Dr Roger Ekwalanga, amis téléspectateurs, tu sais que Masolo ya Congo, c'est votre émission à prédilection. Il y a peuple congolais à solo là. Où il Masolo en général dans le secteur. Vous avez remarqué que Dr Azaïna Masolo belé à Robert Amelola, c'est là qui a pesana nos salutations Masolo ya Congo. Toko bangi saye, toko bien qui saye n'engai koloba poto sur la paix 61 ans après ou 62 ans parce que 2022 tout ça côté déjà secteur nabiso et indépendance, secteur nabiso et médecine pardon. Bilan ni na ko ça la biso Dr Roger Ekwalanga to bengi saïd susu na plateau na biso ya Masolo ya Congo to so lampe na secteur ya médecine ya école Congo démocratique médecin muso za na biso Dr Bruno Alio Mbotena. Mbotena journaliste. En forme. Très en forme. Joyeux Noël, meilleur de Noël. Merci pareillement. Voilà, message na yo memeli ba Congolais bazota la biso de partout dans le monde, dans les 26 provinces il y a République démocratique du Congo zaini. Bon, on a profité na bonne occasion où pesa melingai na fondation Malou pour accéder lelo na plateau qui toque on a comme on a été 6 mois et 5 mois motema parce que ce sont des choses rares hein. Ba to bazaka na surtout nous les Congolais to za na bizaleli ya kokumisa mutu suka sala maka malamu te. Très bien. Moi je profite pour dire bravo na initiateur et joyeux anniversaire na famille na Mobimba. Na bajan na Mobimba parce que vous êtes tellement. Joyeux Noël ou anniversaire? Non, je dis joyeux Noël. Très bien. Merci. Na lisanga Mobimba, ya basali ya FM TV. OK. Na zongeli mokonzi ya mboka. Na tondi yope joyeux Noël esikozali na province ya Kasai. Na bandeko Mobimba parce que nous sommes tous congolais, nous sommes un. Na banzi Noël oyo qui cette fois-ci na Kasai. Autre jour et koya na mbule koya 2022 hein. Très bien. Et kozala sikoyo et pas na biso na Bazouele parce que moi je suis originaire de Bazouele. OK. Et mokonzi mboka koleka amona pe pasi o eza et pas na biso ameka adié moka vivre parce que bato mususu ba comme ça peut être message malamuté. Du fait que mokonzi yo banzi était yo comme ça message très bien. Mais je vous dis du fait que mokonzi mboka yemoko a palpé Kasai. OK. À vivre ba réalité eza na Kasai. Tango koleka na Bazouele akomona susu pire que Kasai. Alors ekotinda ati apeza makanisi na ye busiki pona tombama ya province. Très bien. Bosiki Bosimbi vraiment bien. Bozomona na ba image wana qui arrivé. Il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Mbujimai précisément na province ya Kasai. Moi je pense que na lança qui déjà ba appel wana fort na ba plateforme ya réseaux sociaux nyonso sengeli te population nyonso lokwa mokonza mboka lobi ete na séjour na ye na Mbujimai alinga yoka couche nyonso ya population. En tout cas cette fois-ci bos opportunités wana ko yebisa mokonzi makambo en face. Botika koleka na sima ya mokongo ya bato mosusu o ba komisa ka message te o bino peuple congolais. Vous continuer à souffrir. Je pense que docteur Roger, docteur Bruno, Matondo Nabino, Nabolekawa, FM Télévision, Masolo ya Congo Ezali et Pai Nabino, à tout moment, Nabanza Tetrobongi Sango, na coordonnateur Nabiso Awa, moi Namboka Polinaire, na eto Yambape Bino, to sur la poto sentir, ya Golobe Ezali et Belé, mais le Ezali spécialement Masolo ya Congo, to sepelaki, to bananon, na moi, Likambo Etali, salutations, mais Hervé, Lilobasuka poto Kabwana. Nabanzi, Nakosilisa, Nakopesa Mbote, na baboti oyo babota ngai très bien oyo zamba sunga bazala bomoi mon papa Matisse Alio et ma maman Dako Marie esika bozala na mboka iziro mbote na bino bota la télévision oyo mokili we mezolanda ngo FM TV bande ko nga nyonso bana ya poko esika bo se retrouver ba joyeux Noël pa na bino et ba malade na biso nyonso à travers le monde. Et na Kinshasa plus particulièrement Bambote pe joyeux Noël na bota na bino. Très bien, joyeux Noël penayo docteur Bruno, docteur Roger to kabona penayo Bambote pe joyeux Noël na opesi na banani. OK, na pesi joyeux Noël na ngai na peuple congolais d'abord. Surtout parce que ceux qui lisanga ezali ya onde ko mema biso na développement. OK. Peuple congolais naza ko senga na yo ozala patient. Tala initiative oyo mokonzi mboka azui pona mboka oyo nakanisi biso nyonso tokomo sentir impact positif. Alors eloko na kosenga na bino to pesa ye maboko. Très bien. To soutenir ye po mboka ekende liboso. Bino mo bozo mona amour azana mona mboka na biso. Soki to soutenir ye
et puis te mettre tout au sérieux. Nakanisi d'islam, donc moi je ne peux que souhaiter vraiment une bonne prise de conscience au peuple congolais pour que 2022 ils aient un changement pour la mission. Donc le peuple a sentir que non, donc tout sungaye, tout soutenir l'initiative nous soit tout y baké tous les Congolais, esprit patriotique ezala, esprit nationaliste ezala pour que Mboka Rabiso kende liboso. Merci beaucoup, Dr Roger Kwalanga. Merci, na Dr Bruno Alio. Je pense qu'à mes téléspectateurs, na bango to kabona vraiment na élément de réalisation qu'on proposé biso parce que tous allez na mo bien ami mo kwa kota la biso azali élu na bino peuple congolais bozota la biso en tout cas bande kona biso ya province ya Chouapa bande kona biso ya Befale bozala vraiment connecté bozala vraiment scotché parce que tozo solo la vraiment masolo oyo dérange ka bino concernant ba député élu na bino bo votaki oyo to votaki to pesa bango chance ba kenena hémicycle na kati ensemble. Est-ce que va ça la ramasolo oyo bisona bino to senga na bango. Alors nous allons partir na côté réalisation tozo 7 éléments pour tozo ngato annoncer bino nanyaza invité na biso ya masolo ya Congo spécial Noël il y a 25 décembre 2021. Notre cher et beau pays, le président du Sénat, Papa Bahati Lukwebo. Le président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso Kodia Pouanga. Le premier ministre du gouvernement des Warriors, Jean-Michel Samalukonde. L'inspecteur général Jules Alignetti. Le gouverneur Gentiningo Bilakin toujours propre. Voilà, merci beaucoup la réalisation des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bienvenue les sous lobby Masolo ya Congo spécial Noël et bandi boza rota la biso vraiment de partout. Merci na bato boza kopesa biso confiance, fidélité, amour pour la participation na bino to barate Masolo ya Congo ezali émission na bino yum toza rota la biso na province à Songolo Pakala oza rota la biso na capitale ya République démocratique du Congo Kinshasa. Ozali na problème eza ko déranger quoi na yo circonscription na yo ozali na biloko esengeli o dénoncer na télévision. En tout cas, n'hésitez pas de pouvoir nous contacter numéro à la télévision. Vous en avez besoin, il y a produits des marques nayo, vous en avez besoin entreprise nayo et en tout cas FM télévision ezali pour nako satisfaire ba besoin nabino ko ça la promotion publicité nabino en tout cas na ba prix moko abordable. Tikanga na pesa merci na initiateur président et fondation Maloua Monamboka Billy Maloua to pesion te mettre ici ko zali kolanda biso na bureau de travail na ba kambe nyonso FM télévision. Merci pour la confiance, merci na peuple congolais to bandi masolo ya moko mwalelo. Je l'ai annoncé tout
tout à l'heure que tozali na mwana mboka député national Eli à Befale précisément na province ya Chwapa, honorable Charles Itale Isalo Toko. Voilà, je pense qu'il a prononcé combo na kitoko mingi toko solana na mai matali actualité ya école Congo démocratique toko solana mambo Itali Chwapa Itali Befale toko solana masolo Itali clôture ya session na bango ezaki moko mo lobby toko solana masolo Itali dossier ya Seni 3 membres au ba qui composer équipe effective ya bureau ya Seni quand même mona mboka Denis Kadima toko sola yango mesdames et messieurs boza apete botika la scotch parce que ba question na bino toko tuna yango awa mwana mboka Charles Itale mbote na go mbote papa journaliste Moïse en forme très bien en forme vraiment moi nungu réalité et là comment que ça très bien nayebi ke bino bozalaka vraiment près na koyanola mituna nyoso a toko effrayé te toko tuna mituna o population mituna na nzela yo na panze te koyanola biso vraiment très bien. Alors, Tikanga pesa merci bongo na futur médecin Grady Tekwe waza kolanda biso pe dans son bureau de travail na famille Mobimba topé siombote. Alors mesdames et messieurs, quelques informations. Yambo iteto solana nde konabiso Charles Italia irota la biso lelo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akomaki mokolo mwa lobby na Mbujima et précisément na province ya Kasai esika nini asolola ki na population boyoki ba discours na yo mokonzi mboka Sili Koloba oyo ngana kangaki ya mutu ya ezali ete 2022 ezali nde ki salu ezalinde misale sengele salema tokoleka lisusu te na ba promesse lo baki mokonzi mboka merci na population et puis toza ko alerter bino population ya Mbujima ya Kasai bo hésiter te parce que mokonzi mboka lobi ete azana posa koyoka couche nyonso ya population donc botalisa ye noir sur blanc na likambo etali vina bino colonel Mopepe OPJ Nzita na condamna na commandant na biso tobengi na kombo ya capitaine Shango. Capitaine Chongo pour retenir que Azali condamné à 10 ans de prison dossier boyebi ya meurtre ya ndeko mwali Olivier Mpunga bazala kibongo devant la haute cour militaire boyeba lisusu que colonel Mopepe na OPJ Nzita bazali condamné à perpétuer. En tout cas merci pour la justice mosala bosali peuple congolais sengeli a monaka ba sanction na bat o bazako sala vraiment eloko elongo banité na école Congo démocratique. Excellence Yves Bonkulu azali ministre ya jeunesse ya école Congo démocratique et citoyenneté azako signaler biso après Bukavu azaki bongo na remise ya bauti apprentissage ya coupe couture mécanique ainsi autres na likambo etali centre d'encadrement professionnel ya Goma coup de chapeau na mwana mboka Yves Bonkulu Assemblée nationale tolobi ya mwa clôture ki session na e mokolo mwa lobby vendredi kuna na ngambo ya Assemblée nationale na établissement et enseignement supérieur et universitaire bo retenir que mwana mboka Moïno Nzanga asili ko sala ba nomination boko yeba yango moko mwa lani to ko yela no liste nyonso ifasiko ipen ba yebena ko chaba kambia sika o ba ko kumbela bongo ba établissement et enseignement supérieur tozongeli bongo invité na biso mwana mboka Charles Itale boni d'abord territoire na yo ya Befale sika ozali Eli esengeli to rappeler yango. Oui, bon na kopesa information pour na bande ko nyonso. Très bien. Mingi bayebi ngai bon mingi pe bayebi ngai te. OK. Nazali député national ya Befale. Ba validé ngai na avril le 13. Très bien. 2021. Na remplace qui pauvre noko nangai René Isekemanga oya kufaki le 26 décembre. Très bien. Yango anape lobby pe tokosela EPMS. Et que na Notre-Dame de Fatim na 14 na oyebi sape bande ko nyonso ya Chwapa ya Grand Équateur tokuta na lobby kuna na messe wana ko na 14 na Notre-Dame de Fatim. Bon nazali pour le moment député national ya Befale. Très bien. Ezali yo yango biso toko benga yo député national élu ya Befale. Awa bozu éclaircissement qui a remplacé kinde noko alaki Eli noko lokola molimo na yemwe pe manakimia ndende kona biso Charles Italia ki kozwa kiti lobby pe kozana na messe wana ninga lobby na Notre-Dame na 14h Notre-Dame de Fatima. Alors honorable bongisa vraiment babiano na yo parce que population congolaise aza mituna ebele to reçoit na ba question vraiment ebele kaka marambo Italie Befale na chwa paté vous allez député national. National sans frontières. Très bien, oui. Sans frontières. Oui. Réaction na yo d'abord na bokomi ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi na Mbujima précisément na Kasai oyambi yango boni pe na discours na yo devant la population. Bon ngai vraiment na souhaité pe joyeux Noël ninga zakuna na Mbujima omoni ke na sepeli na comportement na ye. Depuis akomi mokonzi mboka yamba la libosa ko makuna
depuis ko mokonzi mboka depuis aza mokonzi mboka akenda kaka na campagne faut signaler c'est ça akenda na campagne pour soki akende kene bandeli oyimba lo bakeno akeka kana mboka na ye akeibo mais na sepeli ndenga akei komi be kuna pour Congo ezaka ka moko et quand ozo boya une division très bien ke akei kuna pour ina kenda kiboete non na sepeli ndenga komi kuna bayambi bande ko bayambi pe discours na ye na sepeli ndenga lobi ke 2022 makambo ya théorie ezate tokoti penza na pratique c'est que misala penza très bien vous comprenez et lo konga na kangi ka wana alobi makambo ebele ya malamu mais ngai na komanda noka na o moko na wana liboso ke misala miza komanda c'est que toboyi ba théorie mais ozali député national ba réaction déjà ebandi ebele na ba réseaux sociaux na ba plateforme ebele mokonzi ya mboka ye moko aza kotelemela tribalisme mais yoka discours ya mokonzi ya mboka bato ebele baza kosimba likambo alobi ke nazali epa na ngai bopesanga chance ya deuxième mandat na kozonga wana fana na bino eza boza makila na tout ça oza ko analyser ngo ndeni na bato baza koluka kolati ngo coloration ya tribalisme eza bato ya biso to na question makambo wana te OK yezi mona nzambe tozokumisa na mokili mobimbati papa est-ce que akoma na Congo akoma te akoma na ba mboka mosusu te azaka na Israël mais on peut rekende monde mobimba bon sikoyo ye président ya biso aza président ya biso ya Congo olinga te ezala mato ya maboma ezala basango ezala bato ya miyibi ezala biso ba politicien tozaka tona ba tona président de la république ya kaka moko ezaye papa akomi na mboka président akouta na lola te akouta kaka na mboka moko boy olinga te yeso ka longo wana to ebito ya koya akouta côté nini akomi na mboka moto pe to linga te ndenge pe to kena ba vote na ba élection mboka ya moto evotaka koleka ba mboka nyonso wana ifo koloba vérité non papa totika koko omoni ke totika otia mai na munoko yaka neti ngai Charles Itale isalo tokolo ntulu homme de paka juma soki na cheka candidature à présidence ya république na komanda boende befale babazango sukuna nde bakovote ngana na likoleka soki na lobinde wana mabeni neza wana lisumu ni bali yaka toboma makambo non na bosani ke soki totali na identité ya chef de l'état province nini neti ngai na identité na ngai na CF na ngai identité na ngai za province ya chwapa papa c'est normal que non province non c'est une loi de la nature olingo lingate azamo c'est-à-dire que la province naie ezali nini ya province naie donc on changer été ce qui a lobby que bon que non na komia mais ba koko naie to ba pe to ba congolais biso surtout mais ba koko naie penja baza wapi neti nga territoire nga befale ye territoire nini kabe akamwanga ozo comprendre siko okoloba question comme na kabe akamwanga lobi kabe akamwanga eza ekomi lisumu mais bato baza kofandela likambo etali mibeko likonzi ya ekolo Congo démocratique eza kopekisa mokonzi ya mboka za na couleur politique za na lingoma moko boye azali tati yo kemele azali tata biso banso ya bana ekolo non papa wana les tribalisme te pardon OK akomi na province oyo eza na kati identité na ye très bien papa donc ezali nango normal ko la ke bozama kila nanga aw ezepa na ngai ezali normal to tika wana les a débatté te on a lobby ezali normal ko lobana ba kongomani o ya ngambo wana bozali makila nanga aw ezepa na ngai na ko ya ko fana na bino papa ezali normal pona mokonza mboka ko etale likamo wana ezali normal c'est que ezali soko ezali na carte na ye il y a des cartes de l'électeur na ye mais identité na ye ba comment province d'origine ya ye nini yango Kasai papa bon moi siko yonga na keno ko efasa wana ba ke elongwe kune komi chwa papa toti kana no omoni ke yesu ninga za wana azalaka azanjambe pe azaka moto ere moko pa yokinjala ozompondo ye pe ninga za wana président de la république aza moto ere moko pe aza pe na sentiment ya moto aza pe ke soka komi pe na ba koko pe ba ko travailler pe ye pe ozompondo omoni ninga koma ki wana ba koko pe ba ko pe ba travailler pe ye ke mona ye ici comme qui on a yo meka soki ba soya kutu ba sa musala te mais ba ko ne ba sa la musala ba protéger place wana mais tango zoka mokonza mboka zoloba que 2022 ezali susu année ya ba promesse te ezali année ya misala mais alors que après ko kabwana na FCC mokonza mboka sa yipsaka biso kisalome banda kuna FCC biso suko 2022 ezali année d'action année ya misala akolaka lisuto za ko analyser ngondeni premier ça boye moi na bota makamu ko mo tete atamboli Ereto kaboli na FCC. Esenga kipe to bongisa makambo ebele. Obiki
Et ça qui facilite que bon carbone na FCC ka lelo pe lobi bo décoller. Vous comprenez? Et ça qui difficile parce que FCC à vrai dire et ça baba na mikete que poisi bango ka sikoyo yo pe mbalmo ko banimbango il a fallu un moment. Mais bazali ba Congomani, bazali pe belu ya peuple, FCC wa. Papa, très bien. Né toza na parler du peuple wana. Parler du peuple oui, toza opposition, pouvoir. Mais ceux qui te bimi libanda, nous sommes les frères. Toi binamité. Tolia kapé fika moto so. Solo la kabotala na rappel ba famille. Pas de problème, mais ceux qui m'attendent étaient au coup dans la biso pas de problème. Tout botika, non, toza ba congolais. Et ceux qui kamoisa biso ya Congo, to ko résoudre biso moko ba congolais. Toza binamité na bande ko na biso. To solo la ka mo sipe to fani pe na ba. Toza pesa la même mode solo na biso. Mais divergence politique est allée. Mais nous sommes les frères, conflit. Oh, la moninga makalisi mabe ezakate. Très bien, je pense que honorable Charles Italia Zako yanolana partialité nyonso to betali solo ka motali clôture na bino ezalaki moko mwa lobby na kati assemblée nationale avant na no lobby to mona ki comment est-ce que 3 membres de l'opposition ba kotaki na bureau ya Seni oyo na plateau na biso tozaki na bande ko FCC ba bengi yango débauchage oza komona yango boni FCC atindi bango te engagé bango te bandeko bino présenter devant l'assemblée pour na ko compléter bureau composition ba Seni omoni débauchage wana na mboka na biso koma lokola na comprenaka bato na biso te soki otali très bien na bane 90 91 92 banini baparti moko na kotanga bakombo te bato ya minene bazalaka tozwaka loko nazwi ka moko neti pauvre vie birindo akomaka premier ministre autaka wapi na opposition babendi aye koto oyo tozwa seri moko bavie na biso bangunja karibon na union sacrée bazwi ye akomi boye tokende mosika te récemment bavie na ngai Bruno Tibala bavie na biso aleki c'est-à-dire que moi j'ai compris état de débauchage était et ça c'est normal. C'est-à-dire que yango lelo pendenge salami pona bande ko FCC azolo bakati bango ti habité ezali normal ça l'état lazaro soutenir oh ndeko na biso ya komi deuxième vice-président ya Seni ndeko manara na bosani na bungi ke azalaki numéro 1 ya opposition na ndeto na parlement kuna amoni ye moko ke balingi na famille politique na ye balingi ba sa net ye boy ya za numéro 1 mais balingi net ba sa ba ventile ke ba tia o ya to 7e a doublé ye. C'était un grand monsieur, un grand politicien, un grand stratège. Alors lui non, ngai je vais servir la nation. A tia candidature na ye. Ba étudier ngo normal. Tu me te rien maboko. Mais ce qu'on ndenge FCC baza ko lobake bango batindi bango te bozo ya bango ndenge ni bino bozali bozaka na kati wana. Yebisa ba congolais bazola na. Et donc on les a non événement. OK. Vous comprenez? Je exemple papa na 2006. Na côté du parti mon côté. Il est pas c'est pas kende na bango ba sarora kate ba kende na campagne ba kende élection te. Et c'est mon qui était les maka. Mboka likaga e mboka etambola kapé. Ya kaneti lelo. Bon, toujours un pas en arrière. Nous sommes na président biso honoraire Joseph Kabila. Akokokate, akosala te, kofinga koloba, ngato na finga pays. Oso senga bolimbisi. Bon, azamo na mboka. Et amo na mboka. Donc peut kutani boya musa zola nanga se tukute na pesa pe mbote amo na mboka. Siko iloko ni sala ke binozaki kanda to ezaki mambone ko lobezaki solo. Lelo lobi obengi aza mwana mboka lobi na opposition obenga ti azali mwana mboka te Charles Italia politique nini bozo lakisa bana baleki baza ko ya lobi ngai na ki koloba makambo na ete très bien ngai na ebi papa na ye Laurent Désiré Kabila un point entrée aza mwana mboka esili na koloba makambo na ete la petite exemple que to banaka kofinga mais asali mosate 18 ans pe aleki na ye ozo reconnaître quand même Moussa n'a pas sali ba côté positif ezali le rôle la député national. Bon, papa, on m'a dit tout ce qui a pu ça aventure. Cause à la chef de l'État ou le président de la République, ils ont facilité. C'est un poste de mon corps sacré. Les lopos au côté, les lopos au côté au fani do yebi. Biso to tindika ne ko tindika. Vous comprenez? Moi ça biso ne ko payer ça mo ko tindika. Mais pas si on ne sait pas donner à tout le monde papa. So mo to ko place wana dimango. So mo to ko place wana dimango, il y a facilité. Yo zo exemple net papa na biso Tshisekedi wa Mulumba.
nga na mona ka kevio wana selon nga ina ba position na moni moto ya leki ya zate na Congo selon nga selon yo très bien selon nga ya ko na ko engagé yo ça m'engage abundi mbula na mbula te ndamba récupérer on comprend abiko ezalaki ya yote ezaka ba place moko sacré soki bota comme président de la République kozwa yo kwa masa na te on comprend kozwa yo kwa masa na te comme président de la République comme on est ah non dit mais si ka avant aussi saliko solo yo to kota na masolo mususu o tomboli lo moko ya malamu ba congolais belé bazota la biso le lo vraiment na sepeli parce que ezali mokolo moko chômé payé ba bote belé ba collègue na yo pe bazana ndako bazako na buende na mandaka bazako landa biso na paka juma na kotuno masolo paka juma ko banga te surtout makambo bandeko na yo ba eko sala na kisasa ba te belé bazako silikana ngo tokoma wana na ko expliquer bino tokoma wana très bien ah o pesi ba exemple ya bandeko Bruno Chibala ancien premier ministre otangi bakombo bato bela naza ko épargner pour na ba publicité na bango est-ce que zalaki na ndenge ya malamu kolongwa na bango na ba famille politique na bango ko ya bisika bakomaki ke lelo pesa yango ndakisa na bande ko manara bande ko ajima tembo o ba yaki ko compléter bureau ya seni papa premier ça boye o ba na français quelque chose de malheur est bon on comprendre tala ngana zo sala na o ba kombo moto te mais ba kaka ndenge biso to komaki na élection bino Chibala to finga kiye mais on va dire que mission est nini à sa kaka élection mais malgré ça na mandat na ye na primature pas to payé na élection vous comprenez quelque chose de malheur est bon ce qui moto a monique mabie parce que ma caméra autorité morale ils ont m'appelé beaucoup ya biso et pas na bino pe na union sacrée commis union sacrée papa ku n'est pas biso na union sacrée tu vas révolutionnaire voilà ne biso et pas biso kuna c'est la transparence voilà ne pas biso et zakate que bien oya moto azana sango ayeko oya azana motema kondima andima mato ya te soki eza mabe malamu pe ya sona honorable Thomas Lokondo azalaka pe moko ya famille politique ya sénateur Joseph Kabila Kabange ezali ka bino te bobandi to mona ye pe na ba famille politique wana ko telema en pleine plénière président azali ya bango na président ya bureau mais ye ko telema ko pesa vie o ezali ko tambola na population bino ko zali batali bosote ya ko banda yango ko lobake kuna ezali messe te ezali paroisse te au moins tout ça politique mais moto na moto pe abotama na ndenge na ye moto musu abotama alenika ka makambo ya CC on comprend mais ba biso mususu doit kandenge pauvre vieux ari Thomas Lokondo on comme même la place à boité attends peut ça ka million so ki amoni mabe akolopa ya nene makila na biso net nga personnellement ndenge na boy mais lelo pona nini bino na union sacrée bato baza koloba boy bozomona bango mabe net nani nazawa te pona kotanga bakoma bato mais bato azotala biso ebele bayebi ata bao baza na kati ya hémicycle na kati ya assemblée tomonaki bato mosusu en pleine maloba en plein perchoir tomoni ndenge nini bakati ye maloba biso nyonso bakongomani omoni premier ça bon quoi ba collègue na bino premier ça boye omoni ba intention pe ba collègue mosusu pe za kamabe mundu mosusu aya ndenge nini ayaki na mission na ye amoni ke ezoumela akomi na place wana te akomo changer formule na ye akomo ya makambo na ndenge na ye ata to ngi mission ya nini zala sembo mission ya koza poste ba mosu ba ya na mission ya koza poste oui ba mosu ba ya ka kino akoma ministre akoma boy so ka moni ka zo koma te akomi ko changer ba position o ke biso to ya ka na esprit ke no to bongisa mboka yo so ko ye na makambo ne to na po na likambo nini tolanda yo pona nini ami téléspectateurs je pense que tozokota na mama na likambo sikoyo bandeko na biso ya paka juma boza ebele bozotala biso na commune Limete na pesi bino mbote na quartier Kingabwa na pesi bino mbote bandeko Salongo na pesi bino mbote ndeko Charles Itale banda yo remplacer noko na yo est-ce que aussi okei na befale sika ya zaki élu sika ozali ko travailler sikoyo si oui nini tangu yo kendaki wana ozali ko constater ezali na coin na territoire ya Chouapa vraiment nakende ki déjà na sanza nini po bato baotala biso ba tokosaka ba valider en avril début 8e mois na Kimboka début 8e mois donc mois d'août c'est le temps bien très bien 3 mois et demi na comme député 3 mois et demi allez ngalobi nakenda mabela bakoko nayeba nini eza nayeba nini koyoka yoka eza mabe namona na kei na kiti boende po abefaria na aérodrome te na kiti na boende allez
na traversé rivière abiso ya Chouapa allez befale mais ezalaki mawa mingi na nini lisusu dans le cas qui même na parler du peuple kuna na hémicycle na robaki ba député surtout bandima ki pe na mokili mombimba na bato bakufa na baganga nzambe na bato mabomba balobi que oui yo monaki bango yo vraiment yo monaki na tika ko sexa na banda na bato mabomba yo monaki bango bango nyonso basepeli balobi que oui olobi makambo ya solo o bato baloba te na mokili na kamuni ni olobaki loba yango vérité na moni c'est que na saka presque 30 ans na kende mboka te ega na komi kuna nazo confondre njela ya mutuka na njela utokende kutoka mai je na se retrouver te au moins njela ya moto njela mutuka ko de moto soki ezako tambola soko na sens inverse waza ko yawo waza ko zonga bactéries so mabali bazokufa bozo mona na te nini ezako causer accident mais Zambia njela tikali boy quoi moi tinere moko boy non le papa mbatte et les na ba image et l'équipe na ba chaîne belé l'équipe na ba image avancé papa na moni bato bakomaki na pauvre bakoma na pauvreté moko egi c'est que ba politicien ko na bakoma ko ba demi njambe ba politicien ba ya boya betika mo lelo ko boko boy o mona ke bato bakoma groupe na groupe o bato ya groupe boy o bato député boy o mona ta ndeko no bobo tama na ye a ba ngapa pesa mbote pona nini aza moto ya tel moto ba créer ba clan na bango ko boy donc soki ndeko mbuyi pe nazali na moi nazali kuna na befale nazali na moi batu nanga moto nanga ko iko ya opeso mbote te diku soka ye epesi ba confusion ga na ke na ki opanza makambo tu wana eza isute esili na tambulaki na ba village nyonso ba yambika lokola ba yambaka Jésus na Jérusalem tika jalelo mwana mboka papa ba image le kaki partout wana village A B bazo zela yo wana okomi na B C bazo zela yo pose ba mona ke Uta Mundele Akende depuis 1960. Jamais vu qu'un député en fonction à Kenembok. Jamais. Jamais, ça ne m'a pas bisoté. À Kenembok, jamais, ça ne m'a été. Oh. Je suis le premier. Batouana ba vivre randenge nini alors. Ce qui va ta député à Gena Rotala bangote mokonzi mo Gena Rotala. Bango zakani ba kei boseli propagande boseli ba comité belé abimi député ya komi koto esili. Aine ko fanda kisasa. Atindi la kabino ka ba message na ba délégué ba ya tout ça. Mais tant que Yokomi, je pense que tous autres là vraiment masolo za ko déranger ba Congomani bazana befale bazali bandeko na biso a chawa na pesi bino mbote vraiment ebele boza kotala biso ezalo zali ndeko ya chwa pa befale zali awa na Kisasa en tout cas participer ceux qui masolo to ko bete ali réalité parce que très bien na bote ba malobate erenga na kei befale na mona ke zaki catastrophe mais na ndingi na ko loba ko loba bisika nyos mosa quand même e bandi babano bongisa babanzela ndambo babalo sa pa moko moko on comprend pour na kutaki ke na moto boye faut pas pe moto pe yetika libela na mai yo pe sika ko ya mususu ngando pe récupérer yo pe financier donc ce qui te comprendre bien befale ezangaki nde moto moko akoki kotelema alobela ba problème na bango alobela ba difficulté bazali kozanga tango yo komi na mois d'août obanzi ete misale bani kosalema e bandi sikoyo eza nazako ya jale lote soko tu moto to befale arrivé na ngai mona tu abefala comme éveillé oko c'est sur ngulungulu te OK na PCP bande ko nanga tu abefale na ba groupe tout bozali na ba fondation tout bozali o bino bozo sala na sepeli nango pa ezaka kake ko pesa makasi ya mboka eta ozo banza kozonga lisuka pour vous taiko clôturer session na bino dans quelques jours nazokende ozakokende nazokende très bien je pense que amis téléspectateurs télévision za radio te honorable tanga rokenda bilili ekokoma tokotalisa bino ete ndeko mbuyi tala wana lobaki pont ekomi kosalama nzela ekomi kosalema bilili wana po eza masolo ya Congo bana ya Congo partout bozotala biso yo poza na province Songolo Pakala en tout cas ko hésiter te numéro eza wana tinda ta image ya problème bozali tinda ta message bengata na nzela ya singa ndeko mbuyi biso tozali vraiment na problème ya boye ngai na lobi boye lokola FM télévision ezali porte-parole ya population masolo ya Congo eza émission na bino en tout cas ce bozo d'occasion te ya komona bakonzi pona kasai mokonzi mboka za koyamba bobelela na masolo ya Congo cri d'alarme na bino rokoma je pense que mokonzi mboka azali na sensibilité makasi ya koyoka population na et nazo lancer appel et pas batoza ko entourer les chefs botika ko distraire mokonzi ya mboka botika kokosa ye parce que yenda kozala redevable devant biso population 2023 isu mosikate bolandi message na ye na Kasai et puis président de la République esengeli
ozwa ba décision forte pour na likambo Italie entourage na oza ko bato nyonso soki baye mokonzi mboka za mal entouré bazo sunga ete mokonzi mboka mandat na yo etikale moke 2023 sengi na biso sengi na ba congolais kuna na mbujimai ba pesa o lisusu chance ya des mandats pour te aussi ça oza ko banza na École Congo démocratique Charles Italie bandeko na yo baye na Kisasa ba bomi mboka bandeko na yo baye na Kisasa ba baby civil aussi okenda kotala bandeko na na ngambo paka juma na lingi na yebisa yo boye ya nola nanu aussi okenda kotala bango na kende ba yebisa yo nini esala te basala bosoto basala kabiso na Kisasa ndeko na nga nini yo ekozaka basi basambwisi nzoto bandeko na yo za usapasi na lingi na yebisa yo boye omoni mboka ekufi ngamo na keotika komona mboka ebiso to uta mboka kala ezalaka ndenge nini avant ya makambo ebele ba procédure moko ya makaso ko ya pepa patepe mboka pe ezalaka na ba société ba biloko ebele o wala tina moko ya kinta ngulungulu te pour le moment sika oyo na mboka eloko moko ezate pour le moment eloko moko ezate société ezate n'était pas nanga befal moi société moko etikala wana ka Congo fiti Tongo beta masolo. Très bien. Na ebiki notaki ba problématique beleza na ngambo wana. Société ezate, bato misala ezate. Tracasserie policière, kolobate, ba konja ya l'état ko, donc bilanga bango population. Ba pejo uta kinyao. Akikuna kimboka. Soki kakazuika aso azakena to na vélo, ba lokeka na ma infraction moko pa amande ba kosenga ye, vélo ne wana to ekei. Donc ba ya ba ye koto ba sali bakende kuna. Donc, le coup là na befale précisément na tu vois pas misale réalité nde bandeko na yo bayawa ba memi comportement o ba yebi na Kisasa bandeko na yo ba mongo baza ko sana kati ya Kisasa bon to ke ne boye papa mosala wana ba osala mabe e aka ba mongo kaka te mais pas Juma wana o yebi mingi za bandeko na yo na simbi pas Juma parce que na yoki awa na yoki ba collègue no ba benga ka yo défenseur ou bien porte-parole zoka pas Juma na yoka ikomo moko lo ba homme de pas Juma mokonja bango naza mokonja ba mongo ninga naza boy so yoki mokonja ba mongo yo mi pesi te ba pesa ngai ninga za be boy ba ba vie ne oza loba ninga na yaki ba ba pesa nga ba conseil mais est-ce que banda ozali est-ce que so ko tala bandeko na biso pas Juma na kende ba image pe le cas okende nini alors exactement esali que bandeko na biso abasi to mona impidicité na lingala to bengi kindumbe sala makawana bandeko ya mibali ebele oyebi kote wana criminologie pe ndenge ezali makasi moto kote wana poko ya ba 20h 21h akoleka na coin wana te ndeko Charles Italie bandeko baki nini ezotinda bango basala makamwa papa problème eza boye ngai na yebi boye bana mère bauti mboka pona nini eloko ezate misala olobia misala ezate très bien ba combien wana Kinshasa place ya kovanda on comprendre ezate ne peut tout d'accord pembe ne baleti to po ne bayaka wana bayaka na avion te ne na kokozo za mbongo avion rien era ye akimi kuna mosala ezate eloko ezate aya akuti ba masta na ye njela mokuse bavandi na baona bapaka Juma na ba milliers moko ya ndenge on a dit que ana vraiment difficulté à confutela ezate akuti bande ko babandaka moko mibalite ba komi ndenge wana ozo c'est que bato bana situation ya passe na yebisa ki na komela ki même na ba ministère belé que to meka pe ko aider bango papa ozo au mone même ata paka Juma te même na ba ville mosusu soki passe ezali bana basi ba ko bakana ba vantiri wana na tamo que la ville ba mboka mosusu ba biso RDC o mona na ba ko moko wana ba mongo te mais ba bikolo mosusu o ba kuna basi baza bwe po nini niveau ya passe ezali eloko wana biso nyonso tu nezanga personnel na sepela kana ngote aussi okomeli ba ministère okomeli ba instance ebele réaction ezate papa premier zaboye nga pe naza ko regretter ndenge naza bo naza ko la un député na ba fief de belé à part les befal befe mosusu zali awo naza ko la député moko ke nana mibale befale ya Chouapa na befale ya Kinshasa c'est regrettable, c'est souffrant na komi na ndenge nyonso même na présidence na komi yango na lo bapé et pas mokonza mboka il faut makambo balandelaka ye moko parce que omeninga kenya mujimo wana na sepeli que soki auti kuna vraiment nzamba asalisa ya sungaye akenya na boende très bien akenya no kuna amona pe réalité zo makambo eso de kakuna parce que bon peut faire rapport que tout va bien mais bato bazo se retrouver te comme prévu pas na ngai na lo bana lo baté prévu ezali que pas na souffrance ezali
oza kolika nini honorable oza kolika te mokonzi ya mboka baza kokosa ye na bato baza pembeni na ye baza kokosa ye omete ye moko akomi ozwa badécision ebele baza kokosa ye ebele baza kokosa ye ye moko ngai nayebi mokonzi ya mboka oyo bakake tel père tel fils azali na souci o comprendre azali na souci ya kosala makambo aoki osala likambo boye ekoma na nzela bamosusu mpe badevie na marke na bango. Très bien. Mais ndenge abandi kotambola ba province j'aurais souhaité que atambola na ba province surtout ba province oyo ebotama sika oke soko moni bureau ya gouvernement oseki bobi oyo eza bureau ya nini mais chez moi boende prison ezate na kati ya ne maison moko na kati ya ya ba soda ba moi caché moko boende parce que bato baza na kati ya prison dans une province. Et donc, on a des gens qui s'appellent qui province. Non, bon, ce qui est président, c'est quoi à Keboende. Mais pilote, on y faut à Mayele, à Ebaneni, il va quitter l'aérodrome. Il faut pas ça, on va les canons passer avec sa colère à Mawapo, qui t'a fait bien. Pour se quitter. Ah, tika papa. On a peine à ça, mon côté. Moko mona te déjà ozo mona te mo ta kosenga na mokonzi ya mboka kita yo mozo kopesa susu plaidoirie ezali wana kosenga na misala ko benda susu ngonga papa et a gravité ce qui volonté ezali ndenge be na sepeni ya wiki 145 territoire et bonga et papa batika pe biso ba renforcer biso ba député pe parce que on mona mokonzi ya mboka comme au fond fonté ndenge aki wana osoka na mujimai azongi na ye. Mais alobi akoyamba couche nyonso ya akoyamba aza koyamba yo muto zana songolo pakala ozali na village mfu ozali wapi ozali nécessaire ozali vraiment touché kende ekutana mokonzi ya mboka azali très ouvert koyamba c'est différent na komona soka ki na chwapa wana asuki na boende mais akomi na befalete akomi na yo sali côté akomi na likongo te akoma pe na loma te biso ba député to kende ko fond te na suka il faut tout d'abord renforcer pour to kende to serrer musa malam. Très bien. Je pense qu'amis téléspectateurs, tozo kendeko suki sa émission na biso moke bozali ki belé vraiment akolanda biso na ebiete bisika bozali mituna eza belé de ko Moïse Mbui ndeko itale mamboza koloba o aza koloba bosolo bino boyebi o aza ko sa mena banze te télévision za radio te ndenge to bakia to ko sala ba série des émissions pona makamunde ko aloba to ko kitana ina paka juma to sola pena bandeko wana mais ndeko nangai to mona ki conférence de gouverneur gouverneur na bino pe a chwapazwa ki maloba na perçoit wana te magi palobaki sika wa Charles Itale est-ce que oza ko banza ke parmi ba province autour yoka les 14 provinces si je m'abuse pas ils a touché na ba problème est-ce que ba province wana ezali parce que bazali na ba leader ya malamu te to parce que mboka ezali province ezali na moyen ya fonctionnement te miso loyalité na ba province ndaki c'est pas ina yo mbongo nde eza kozala te to bato baza ko kamande baza ko kamba malamu te tout d'abord tout ça la boy au moins mboka soki économie ezana était pays dans la province moto tout a comme linga comme ka politicien comme on a que vie na politique ndenge za on est la province na ngai ya chwapa ngai nazo senga na biso tout ba politicien to bosa na makambo eleki to tangi ba makambo mike ezalaki na même na ba territoire na nini te na kati ya chwapa to pe na makambo boka ba série moko boye o gouverneur linga kita aéroport population ba ki hotelema jusqu'à ce qu'il y a l'équipe angela tout ça ezalaka mais pour le moment makambo les autres biso sima makambo wana les autres biso sima ba élection comme il a noté sikoyo ndenge biso tutofungoli miso moto akosa moninga azate biso ba toza na pouvoir ya ko contrôler makambo wana to sala musana biso na ndenge ya bien zone de exemple pas biso na chwap na mona ki na rapport ya coup de compte il y a 2021 6 milliards et quelques de francs congolais dont les 3 millions de dollars et bima qui pour na kobongisa banzela mbongo ngo ekende gwape yango wana biso pe ba député to ba kiki il faut tout monde na likambo wango député moko biso lokuta mabe a gouverneur bibo botuna office de route ya wana ngalo bapela bandeko nanga il faut peut-être mona clair mbongo ngo pour essayer bima na et pas ya l'état ekende wapi IGF oza wapi papa Gilles Alingete IGF alandela pe yango wana dossier yango wana na chwapa que 6 milliards et quelques de francs congolais et bima eza na ba livre preuve ezali et bima bon na habité ce qui ekende wapi il faut te la balandela pe IGF pe que atalango
Mais le gouverneur a dit qu'il y a des makambo na te, ba tu no fi de route. Déjà fi de route pe azaliao. Ba tu na rappel en côté. Je pense que Ndekoji la lingete ba service habilité l'andima solo ya Congo lelo amis téléspectateurs, li solo ba détournement, li solo ya ba intention, ya ba détournement, mon solo bimaki et comité na destination et komaki et salité atako zalaki batinda ko somba ampoule sombi ampoule to ko somba stylo ils a déjà ba tentative il y a détournement monsieur Gilles Lingete province ya Chwapa befa les aina pour ça vraiment ba enquête ba na kosala mawana mbongo esi bima wana et sala makamnini ndeko to komina suka ndeko Charles Italie bino ba député à union sacrée bato ba ko critiquer bino mingi bozali organiser te bozali na charte te bozali na mbilinga moto na moto akoloba na ndenge na ye moto na moto vérité ezalité sika wana azali na yo ngana lobaka na masolo ya Congo ezaka masolo balabala te tozali na moko azali élu moko azali membre ya union sacrée question ya liboso est-ce que na union sacrée bosanganaka d'abord pour na koloba ba problématique ezo ko ranger bino ba lui ya peuple ba membre ya union sacrée oui bosanganaka oui ngai depuis na komi depuis avril te lelo plus de 10 fois. Plus de 10 fois. Oui, on a participé dans la réunion à l'Union sacrée. Nani akambaka bino kuna? Ah, papa. Pour le moment, ndenge na yebi, le numéro 1 à biso, ezalaka honorable Jean-Marie Kabou. Nani anomaye? Nani anomaye? Consensus ya biso to bimisa ye. Bino ba élu ya union sacrée. Biso ba élu to bimisa ye parce que on a que c'est un homme dynamique. Dieninga za wana na ebité bon. Aza moto moko ke ana ba principe moko que abui biloko nyoka nyoka. On comprend Très bien. Yo mtoza kolanda biso basangana na union sacrée. Tosanganaka. Ya kotiku tuna mois d'avril toko kene na kosul avril mais 10 fois déjà. Bongo boni babandi depuis coalition FCC Cash. Tango ekufi basangani déjà combien de fois? Bozui déjà biyano na bino. Mais sikawa aliro union sacrée zokende. Olobango bien union sacrée zali mesité et sika koya koloba iyo liberté d'expression na union sacrée. Est-ce que oza koliki que si 2023 bozala kaka ndenge bozali na union sacrée to ba départ pe kozala mo ebele. Bon on ezali nzambe na moto o ezala kati ya moto ba moto na ebité tala neti biso plateforme na biso o tozala union sacrée ba ben biso nini PPRD mosaïque coordonnateur na biso ezana ni Charles Okoto. Ok. Nous avons 50 députés. Biso na union sacrée majoritaire est à biso. Ozolanda. Azolanda ba Congolais baza Rolanda. Plateforme à biso, ça pèse. L'union sacrée. Mais nous avons comme autorité morale pour le moment sur le président de la République. La plateforme à biso. Très bien. Et lui, il y a peuple. Je pense que Mituneza Kebele. Batu Bele, Bakomela Kingai, Balobin de Kombui, Tango Rosanan de Kochara Italie, tourner la Bissoboy, tourner la Bissoboy. Osa représentant à peuple congolais, député national. Donc, mon ibiso passe sur les réseaux sociaux. Toza Kolela, Lelo est à Noël. Oui. Ma parents, Bazola Nabiso Nabanda. Balanda. Ministre Nabiso économie, mon amboka Kaluba, Epsaki Biso était. Ma festivité à la fin de l'année, Tokolia. Biloko ici est Komaki. Mais batoazo ota la biso na ba réseaux sociaux ba moni comment conteneur moko na kokoma ki santo beta ki petono population eloko tozo déplorer population ya ngambo wana a torpiller ayibi biloko nyonso wana abandi ko kenda nango akokenda nango sika wande ko Charles Italie bino bozali ba député bosangana kana union sacrée bokoloba nini toko yanola nini na maman papa zotala biso na ndako na esikawa na social likambo ba mpiodi ba chesa soso et continue en 2022. Bon, premier exemple, papa, alors que chacun a ce qui lui concerne. Monto, azana musala na ye. Biso, to compèse à gouvernement kakaptoli. Bosala boy. Mais nazana pouvoir l'exécution te. Nga moko na mona, jour moko pe na keneke matadi aller retour. Na mona ka réellement que oui, bilo ke komi na matadi. Très bien. Et que baby singa pas to biso banso to mona ki ngai to lekisaki yango na baitando iki to mona ki yango bon et pe singa motema mawa ndenge na mona ki remorque ko ne ye na biloko et sali accident na nzela e baluki population a se servir na ndenge na ye siko na place wana eza accident bon
tu condamner gouvernement ou bien tu condamner la population? Tu n'as pas question. Tu es un bien ici. Tu n'as pas de la biso baza ko belela. Piodi, biso bazo belela biso nanzela. Ndekombu impiodi to suite to moke 2020. Bon, à part ça, vie est continuer. Bilo que tout le monde peut bloquer ça na wenje. Tout le monde peut pas bazo somba, vie est continuer. Mokonzi mboka auti musika. Vous comprendre yé. Biso pe basungi na ye tozo bunda. Bozo bunda. Tozo bunda ke makambo yake ne liboso. Mais ndenge to voter pe budget to sali makambo yeso tout. To côté de 2027. Soki to sali mabe. Bino ka ko juger biso. Parce que toza na bilan moko na ye. Na mokonzi mboka. Peuple congolais, je pense qu'il est assez accolé. Peuple congolais a sous dupté au Toroya et Boitoroko ça y na 2000 francs, na 3000, 5000 botenga assis à comprendre na lobaka yango na masolo ya Congo na maman aza côté ka Chenchar aza côté ka Piodi au to bengi na Lingala aza côté ka Matembele assis à yebiete ba yaka kaka pa na bino tango bazana moment ya besoin mais tango ba koma ka kuna na hémicycle ba sundola rabiso zwa conscience 2023 en tout cas mituna balola lolemo trop fois moto na oko kochana iona est-ce que azali moto ako comme sa vision na biso plaidoirie na biso tikanga na pesa mbote na madame Fifi Kalubwe waza kolanda biso depuis résidence na ye na Lingoma Mobimba tikanga na pesa famille Mboyi mbote bisika banso waza kolanda biso na retransmission direct ya spécialement solo ya Congo na pesa mbote na ndeko Florent azali moko ya ba cameraman na biso na pesa mbote une équipe technique ezalaki vraiment na biso na assistant pe ya honorable Charles Italie na biso na plateau lelo to comme vraiment na suka na ebité ba kongomani obatali biso liloba nini Congolais. Pour 2023, Bino Union Sacré Bozolo Bali Société, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, il faut qu'on reconnaisse Triango, à Kozonga Lissus en 2023 comme élu. Alors, question n'a pas eu Kabouana, Ezali, ni n'est quoi assurer Bino que Monsieur le président de la République en exercice, a Rosala réélu en 2023 parce que Toebi. Dans l'élection 2018, bateau bazagi na pouvoir, ba organiser qui senior organiser qui tolo bayango, moi sur le bima qui na trésor, mais moi a remporté qui victoire azali opposition. L'élo au pouvoir Félix Tshisekedi Tshilombo. 2023 bino union sacré boza rassurer que ndeko Félix Tshisekedi akolonga et loko ni eza ko assurer bino. Bon papa, au moins ngai personnellement nayebi ke naza na union sacré, naza na ligne directe ya président de la République Félix Tshilombo. OK. Tshisekedi. Bon, toza ko sala nyonso. Ce qu'on montre très bien, tu as instauré système moko ke. Et d'ailleurs récemment, chaque mercredi, tu bani ko interpeller ba ministre. Bokatana na nzela. Te, to banaki déjà. Et katana ka kala. Mais ils ont qui déjà en plein. Toki vacances. Et deux ya moto na moto. Moi parce que to compète bango bato exécutif. To compète ça bango tenter que au vandi kuna osinyaka ba arrêter na yo dengo lingi ozui batata mwasi na yo ozo makambo dengo lingi. Non. Moi ça est parce que mi kole komi ya kotanga. To lingi tout que non parce qu'on a tout défini dans le budget. Très bien. Tokolandela eloko moko solité. O ba ke bokilote nini te. Tokolandela eloko moko moko. To moni yo faut pas papa. Vanda na koto. Vanda koto parce que bana bo bani na ko bengisa bo si bo fandisi ata moko. Obini. Aussi bo fandisi ata moko. Te bazo zo ba sanction. Ebele ba komi azaki musumu ki akomi musanto. Ndeti nani? Ah papa, oui ça télévision. C'était au batela, tu batela. Tu aussi lycée, mais c'était au batela na maneko tout monde honorable. Maloba suka et puis la population bana ya befale nyonso, oza ko yebisa na bango nini po na yebi ko za ko koma kuna kala mingi to bi dans quelques jours et puis ba meilleur vena au pesa nani poza ki émission moko spéciale na yebi ko zali na marabo bela ko ça. Ba meilleur ve na président biso Yamboka. Très bien. Wana yende moto asimbi biso ye na souhaité pe meilleur ve na gouverneur abiso atwapa. Parce que yende moto asimbi province na ngakuna. Bana nyonso ya twapa na souhaité bango. Meilleur ve. Bana ya befale. Na bosani bango te. Pe bana nyonso a Grand Équateur. Parce que malgré bakabola ba province mais Bozali Bota. Bozaka Grand Équateur. Même ma député ko toka Grand Équateur. Très bien. Bango surtout pays la pesi bango. Na souhaité bango ba meilleur ve. Pe bande konanga ya paka juma ao cité awa na Mombele. Cité Kitoko. Bisika nyonso tout babandi
kuna na Grand Monde, oui Grand Monde, na Kingabwa, oui Koweït, Kawele, partout. Nebi ba place wala na rappel kuna. Non, na ni autorité. Na cartographie na bango bisika nyonso bazali. Na autorité morale. Très bien. Ya bango nyonso tout wana. On comprend? Bango nyonso tout merveille. Pe na sengi na bango lobi na 14h bango nyonso tout wana. Rendez-vous kuna na Notre-Dame de Fatima. Ceux qui transportent les anguilles, njamba kosunga biso, bakozonga na transport. Très bien, Ezaki Maloba, honorable Charles Itale Isalotoko. Isalotoko. Lontulu. Kombo ango foyo kabamongo. Eza ba kombo okakate Mobutu CC Koko. Nga kombo na j'ai un nom kilométrique. Toki na tangia okozwa mwete. Très bien. Na pesi il ndeko nanga lianza mbote na lingaka epe mingi na pesi mbote. Na pesi bandeko banso bolandi biso moko mwalelo mbote mingi ezaki spécialement solo ya Congo bokuta na rediffusion émission na ngonga ya pourquoi et kozala vraiment esengo mingi tokuta na bino soki yeso azongite mokolo ya lundi na libre de bama solo ya Congo ezala débat ya kafu parce que ba invité ba ko défiler na plateau na biso awa poto solo na bango matali actualité générale na kati école au Congo démocratique on a pesi meilleur venanga joye Noël na yemoko le président Billy Maloua azako talabiso sérieusement attentivement na bureau na ya mosala na pesi mbote na coordonnatrice nationale ya fondation Maloua na pesi mbote maman sociale mwasi ya Bwania bisikaza rolanda biso na bureau na pesi mbote na pasteur Apollinaire merci pour na coaching merci pour na conseil et puis merci mingi na bandeko banso botala rama solo ya Congo ezala na mikili ya poto ezala awa na école au Congo démocratique tolingi bino mingi botika la scotché branché na programme ya FM télévision nul n'a le droit d'être heureux sur tel mon côté azali na droit ya kozala ne sengo ye moko na se ya mabele oyo. En tout cas merci beaucoup na initiative monsieur le président Billy tokute na bino lundi avec d'autres invités ceux qui sont invités au revoir. Na bandeko ya ensemble bomoni likopa na ndoki esika ememi bino bandeko bamesana likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na nyonso ka soepa politique chez vous yende aza décider quoi décider lelo faci azwi mboka oyo azosala mosala kosala remettre tout en ordre ata bino boboyi ngai ngande motu na kopolo bakoya nsima me bolingo ya Congo eleka liboso ya bolimo na biso personnel motu na moto asala solo bacompétence na ye